musicien ce bon moni ba comédien ba en Afrique du Sud mbilinga do ba chas ko mbilinga bango yeyo yonto mekano ko sona bango so ka musicien na succès fo bobeta ye ezara jalousie to ezara nini parce que baba ndeko na so ba congolais mais ba tikamboka ba ya ko luka ninya. Bonjour Yaya kombo nani? Ya mokonzi o 100 mètres yoyo kineyebi matonge yebi mwa matonge na kini ya mwana couloir kanda couloir madiakoko yebi ya. Est-ce que yo en Afrique du Sud oye nomba mo komi na yo na base boko mo beta ba star na biso lo ba misien to ko mo banga ko ya Afrique du Sud boko mo beta ka ba rien biso to beta raté biso to solo laka doba o nyoso bana posa baya so bazana biso bato ba beta bato na Afrique du Sud ba okima to zana bango donc ba o tout bazana posa ba ya ko ya na Afrique du Sud ba ya Afrique du Sud base matonge zali équipe nationale donc équipe moya makasi ba oku ba beta bato ba kokate ya baya. Voilà moi deux personnes ba dédicace ya ba dédicace na robo sanate na fula na base na couloir madiakoko banujak 100 mètres yo commune Kin Mabele Lingwala ya c'est bon. Voilà, merci beaucoup. To l'équipe pas frère Nabiso Msusu, bonjour Yaya kombo nani? Bonjour kombo Madilou. Madilou en Afrique du Sud, oyo sani yo komino ka mettre beaucoup beta basta. Te o sentir asuka, sentir simbi jobu ya ngoyo. Bisende to ça pour na star, to na besoin na bino na kati mboko. To na besoin to mona bino en live, boya to c'est la bino. Bon yande ni ba komo banga jobura ba beta ba tu ba salsa ba video na makasi, ba jema boko. Te baya baza les yo ye biso to betu. To za kino na Times Square, to za kina ba Mose Kindingu. Bango tu bae to yambi bango akatremiza kitoko mise to na besoin ya jobura ya to yambi poser. Alors ça na maboko a senti aux équipes nationales taka bae ande ba vanzibu. To na besoin na bango to yamba bango bien. Voilà moi ba dédicace pour na bandeko ba otalo na musika. Bon ba dédicace ezaka ki na pesi maman na ngisika zali na musika mbote ma bushit na lio fort na bosanité moi sina ngabek. I love you. Oh tika moi sina kini. Yeah. Voilà Bert batika écoutez na mboka tamtana moi sina ndakoute mais c'est bon Bert donc bonjour Yaya kombo nani? Bonjour, moi je réponds au nom de Kousa Ozakomo Baebelinga Gatsa Sentiro. Au sentir na biso matonge bato bacha ordre na kata Afrique du Sud o ezalo anti-combattant. Donc talara yonde oza bien accueillis. Donc nous attendons aussi tous au bazana posabaya awa, ils seront bien accueillis. Donc tout ça wana tara yo monde to yambio. A biso to betarande bato balinga ba chambriema chez biso, je comprends. On a bien yamba bino parce que sans weekend ma beba tous les bana ba visa ba Afrique d'ici surtout ba star na biso ma ba kuna soko kiti poto ka ba sango ba bibino sesa ba bajete tara bana poto nde ba benga la baronne kuna ba beta ferré te la baronne tira tana sekamke yo moko tsozawana oza déjà mieux placé à repérer sa message pathétique. Na bateau tout bazo garder toujours image à mabe pour l'Afrique d'ici. Biso to sawana to protéger bateau tout. Yo sawana oza journaliste au salara au lancera ba message ba news na yo fiable na bateau tout. Oza mutu monte o ba combattant ba royela loyenge yango na biso to protéger bateau lo rabino. O to azana visa na e na niveau Congo azana posa roya na mboko aya. Il sera bien accueilli, donc nous sommes là. Voilà, moi deux personnes, ma dédicace. Bon, on appelle si maman Nanga Françoise Anambote et puis copine Nanga na Congo, Adved Azomambote na Yangwana. Voilà, merci beaucoup Makambo Nzambe ba copine mibali abino botika na kini. Bonjour Yaya kombo nani? Bonjour maman. Célio. Voilà matonye de Ouma à 13. Là bana de Ouma tout ba mona de Célio liki rouge de matonye. Moi matonge lelo ezaka bana kini te mutu bazo banga ko Afrique du Sud ezana bana ya poto. Donc au mona ke mutu musika arana posa ko Afrique du Sud mazo banga. Jamais ku baro banga. Ba dia na ceinture so de jeu mboko de jeu kuta dia na ceinture ilugo yana ngosi. Yoza omoni retour na musée ki ndingu do tambola net tamone partout. Atambola l'aise.
ni elo moko te salameli so de ozana biso déjà à l'aise otambola à l'aise bana poto wapi nani aya awa elo ya te so mo de bateau tout bazar likito tout ça c'est que elo ya te otambola à l'aise yo moko pesa ba news là au Congo oui ça va que elo za te so mboko okuta de na bateau yo elo za te so si o vandi boy so moni ge wa l'aise wa pour na bateau tout ba vandia et le voyant en oti équipe nationale yango déjà batu ya so na trouble okuta na trouble so na fashion okuta na fashion so na elonga kitoko okuta na elonga kitoko maître Bogara Kata bazala comment maître trop de makofi déjà commissaire Monica échangea déjà wana mambakala mamutu déjà changea ma moto nyonso Paris tout tolonga ngo de na mboko tout banga Paris ta tout au côté du maître changea comme maître Lix ok moi ba dédicace alors ba dédicace dans la maman Brigitte maman abotanga iselio venanga babi andombe baninga ba woka maman na mwasi yo pe comme na vie babi andombe Denis Kena na mère ngai mwasi na Congo ngai na mwasi na Congo ti awa kasi boka mwasi na azala kati Karine Mokonzi na boaki yo mo. Voilà, merci beaucoup pour comprendre que à Tozo solo là vraiment. Donc Barbie base des bases. Bonjour Yaya Kombo. Comme on a Glody Nyongo. Glody Nyongo bana matonge ba ebi. Roi papa maninga lo bara ki chassa ba chege ba romain miki ba juru ba nu jack ane matonge. Donc eloko lo beza terrain à dire kabange yo rais. Ira mutolo bila mamunyo surtout idéologique andezali. Mais si on a habité ba cliteur nini boira na po mutaza maître aya akota na base parce que ndeto sala bone habiki numéro na ngande na chana e panzana po mutakota na base il faut zapeka na paquet il faut zando donc bozo ba nga kunda mena beta batu ba vimba na kunda na nga mena beta batu ba vimba yana ngoka ilo te comportement ka manière bien c'est bon. Tous en abissant comment va dédicace bandeko ba hôtel Léon de Chine Alain Versas 600 clim Mali la Congo c'est tout venanga Jean-Marie Orbrit chaud. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'il faut comprendre que tu continues toujours na bandeko na biso à base donc tu en as président. Bonjour président. Bonjour maman. Boni santé. Santé pepele nyama tarane de Tikali. Pepele des gars Oza Raïs Kabange président équipe nationale mettre 1. Donc il y a le barou de mingi zati. Biso za pour ça bat basa à l'aise. Tande bango de tout ça bango basa à l'aise. Donc biso beto za à l'aise. So yeli biso à l'aise to so là. So yena biso na nenga mabe o mona mabe. Na ndenge nyonso oyo koluka mais toza na posa kimia toza na posa to mona ba musicien toza ka calme na linga na okaki lo mo lo baki na pona ferry tonga ekipe biso to betia ferry so ta na podium andule wana mona na taka complet ya jacket ya pembe na ka na podium biso to betia ferry toza ka na ferry académie ferry place à li président nazara na orchestre nanga aye bidonenga moninga boye mo zambo te bele président place aux ali boss de boss Jésus mettez yo azara toujours académie zali sentir ali to support tout le monde azana posaya mwana poto mwana Angola Canada États-Unis partout tout le monde parce que biso soto bi na Afrique kaka Afrique moko ezana ba combattre les Afrique du Sud parce que na ba Afrique tout combattre zat est-ce que yo ba tout le monde ya tout le monde ya ta te pas biso mamba ba combattre ma biso mato mamba ba combattre ti ngabe mande singa na mamba ba combattre te ngaba combattre ba na poto aux Afrique na Angola to mona ba combattre te na Angola ba combattre ba te na Gabon ba combattre ba te bon combattre ozande nga na yebi mambo na te na yebi kuta ngoti na yebi ngoti. Voilà, merci beaucoup. Moi, dédicace na bandeko ba hôtel. Dédicace na nga na pesi et pas maman patience Kimbanda na pesi pa papa na ngai yo abotanga papa Dimo maître di Manzaka Keren Mongi princesse Sam petit na biso mobala zobeta balle na Paris Saint-Germain kala mingi tazoya donc ambote belega yango na ceinture kaka noir mabele maître Bitumba yo aliga toujours to akaka na mulongo to landa bango. Ouais. Merci beaucoup, Président. Donc, l'équipe est pas frère Moussous. Bonjour, Yaya Kombo Nonani. Bonjour, Karim Mokonzi, Opomba Djogo, Modona Tembe. On peut, d'après ça, on va l'enguiber un panzo. Donc, toi, le béati.
ça bango elengi ba ya mpanjo sko mutu so alinga ya mpanjo il faut ça ndenge nini abenga bino na numéro nini to il faut ça ndenge nini bino bo sala ngo ka bino na bino ba master to po yana batu musu ba ka pe po sa ba ya ba kota pe na base. Merci Khalid Mokonzi omoni aux équipes nationales. Sentir raisonnement Matonge. Matonge ce que tant l'équipe nationale ba msuba routa ba Grenoble, ba msuba routa Marseille, ba msuba routa Paris. Donc netsinga personnellement na moi matete. Mais aux équipes nationales. Donc équipe nationale de Yambanga Matonge. Comprendre. Donc il y a rien à faire. Tu Yambara batu nyonso comme d'habitude. Préfère la paix 32 to sabe to ba commune belé. Comprendre. Ba commune belé donc tout sangana. Matonge d'abord d'avant. Comprendre. C'est ngwana. Voilà, merci beaucoup ba dédicace na ba famille bandeko. Ouais, ba dédicace ezaka mingi na maman botinga. Bon retour au pays maman na ebida ke sosongi déjà mboka. Ngape moi nous na zaliawa sans oublier Starsin, Believe Nissi na lela bino fort. Donc wa ba mafanto na ngai quoi. Ouais, na lela bino trop ba congolais. Da esa nga plaisir dans la mono de na drapeau boy donc biso to linga pena mboka moi trop. To linga pena mboka. Donc tout le monde trop donc tout ensemble donc rien à dire. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Binomo Bomo na Tozara toujours na ba maître. Donc Tozo solo là. Bonjour Yaya, comment nani? Bonjour, comment nana Capo maître de là. Capo maître bela que c'est yo oyaki Afrique d'ici na compte sa famille. Toyo yaki yo moko yo Lukavi po oyano comme maître. Na de maître banda Congo, mais famille bigara. Bako support yo po bimino libanda po ebele bako ko sakete nga bimanga moko bako support yo pe faut le baramo vérité famille ezalaka to bazala ba yebi pe botala ngo émission ebikete so reconnaître papa te on fouter yo salba combien d'années ah va dire OK 6 ans 6 ans sala no loté yo zela cap mission yo beti comédien yé journaliste et vanda na c'est sala boy rien ezabongoti tout ça là na biso mimi to linga pe ba sécurité to linga zo ka washite Afrique d'ici biso to ba mettre ou to lia rapina nenga ki mettre on a bien normal et on dit mettre ces fans à Paris ba mettre CD ne ba choka et biga siko bisanga mettre choquer mettre vivre mettre là na sima musicien mettre là na sima choc sima ya batu sima batu nyoso il y a ndenge musicien ali sima moi si mettre ali sima musicien ya yebi partout za la sima ya mutu et biso to lia na sima mise pe ka te to lia na sima ba puta tout ba président tout ba prêtre tout ba rapper na foot ici ba banga la bango ya mais biso to lia na sima na bango po biso to za na biso ka ba tu ya bon terme bonne manière. Voilà, merci beaucoup. Moi ba dédicace na famille na Kinba Hotel. Dédicace na mboka nyonso tu na ba tout bébé blessing Chandrel Jennifer together yebika. Ok, voilà. Merci pour comprendre que Tozo direct na RTG Ababi gare centrale. Donc Tozo solo la Babi base des bases. Bonjour Yaya Kombononani. Ya bonjour, comment on a palpitation totale 90 mètres. Oh ayebi balle perdu yeyo. Hein? Tara o ayebi ngayeyo komina kin matonge na kanda 45 ba yebi muto aloba o 90 mètres na nga kanga nzoto bani. Yo komono boya yo kyo komano ata musicien ya na santé na yo. Ngai na musicien te ba. Yo ke la mateli un bon likofi yo telema. Nga na telema ka o ayebi te tika ya zala bongo. Akoyeba kaka akomona action mpe akotikala mpona tikalaka deja bao bayebi komina kini basalopa ya bino yango wana na mboko naoliaka adan na perdre te na kaka nazali nga naokeda ba 3 ans yango oyo perdre 3 ans ebele perdre déjà te na perdre te na ali naolenda naolia mino nyonso ekota na bien natikala bien nalelaka te nalala libanda te na à l'aise vraiment na mboko na tikali o nyonso aposa ya koto matonge yango ya l'équipe nationale et contrôler tozali ngayo na lendi baya tu ba lendi tozali ka tolia da na zo contact na bino pona pesa mututu alinga ya avant ya abengi po niveau ba babanga ka Afrique du Sud ozwa idée te ozwa numéro ya li ya contact ya base po nyonso eza na arrangement ozwa ngo nyonso eza kitoko. Voilà, merci beaucoup. Donc l'équipe pas frère Nabiso Msusu ya ba mettre en groupe équipe rappel na taïté nzambe mettre charisme mettre misal on dirait Ndoya papa chéri de Djobu Bono Ngola Slinda ye papa nsela sentir sur la base
Karim Mokonzi, nice to meet you na South Africa. Everything is fine. Donc maître Nenga Zabou, maître Tchepenza Labelo na monoko, maître Persing. Oh, maître Boyo qui est maître Boendeni. This is South Africa. Ezate kuluna Congo, eza kuluna international. Mboka Papa Mandela, ta normal. Karim Mokonzi, biso salara, to femme na rawa. Jamais romo na gâté. Oza professionnel, sentir à souka yango matonge. Oboyo senti kuluna mo alati sentir adoré blanc mato et adoré. Oh oh. Ah na na père na ngai président kwa mambwa. Tara yo. Voilà famille pe ba Hollanda. Ah famille na nga mère na nga bijou. Sarah Mouyadi, Jedea Mouyadi, merveille quelle Coco Déco, c'est sans oublier Janice Ram na Paris. Massanga Passo qui casse play na Paris. Yo na momi te mère. Ah ba mère ba ozanga te. Mère aya free d'ici to ya Congo. Te yo moi sinoka oyo linga na ba mi bale. Te maintenant te na bali hein. Osko yo linga ko préférable. Ba ça ba merveille quelle ba Noël ba jipa munene. Ba tando, ba piki, ba sud africain, you know. Yeah. Bon yo so ba. Bon yo silicat. Maintenant te na bali. On a honoré, on a tient alliance. C'est normal. Voilà. Merci beaucoup pour comprendre. On a abi elenga ba chérie. Yangana bina na bali nete yanga tangi basine nyo society. Voilà, bonjour Yaya Kombono nani. Bonjour, bonjour maman, na sepeli vraiment au monde sous na jobo banini et ça libiatara yo. Donc journaliste ali bosso oyo sentir na biso donc matongi et ambi na jobo ezayo donc la baronne. sepeli nga comme na do Yannick Cheva mais vana soka to so na ba frère na biso à base na o eza numéro o soko lingio qui en Afrique d'ici donc car ero mizueli visa na oza na poto za na ngolo za na Kinshasa za o bengi ba on a 0027 74 33 95 650 dans 0027 74 33 95 650 donc au benga na numéro na mututu o yambo au mona que sécurité est assurée aux la musicien aux la politicien aux dans ndenge yo mizaleli on a besoin là na kimia donc bonjour Yaya Kombonani. Bonjour Karim Mokonzi. Oh Abel Chalère corbeau de chasse à l'homme KV Matungé Kalamu Yulu. Chasse à l'homme et sunde ni baninga ba chasse kake na nini o que chasser ba nyama yo comment nous chasser l'homme. Yeah, chasse à l'homme. Chaque dimanche à partir à 2h40 Bolandra Ming gare centrale avec la vôtre Karine Mokonzi. La baronne mondiale donc veut dire que bambote na bino nyonso ba bon dimanche na bino puis na bisibino ba alléluia na bino na ba tutu ba outi église ba alléluia na bino parce que biso to bandra toujours na nzambe. Un grand merci na boss nangai honorable Pius Mwabilu, un grand merci na madame nanga Christelle Mwabilu, la dame du cœur. Na habité bino pese vous arana ba madame en tout cas ce bon volonté à faute nanga ti quoi. Ngana madame nanga Christelle Mwabilu, la dame du cœur. Un grand merci na chef nanga 33 Chitenge, un grand merci na chef nanga Tony Koko Kuntuala, marié. Un grand merci à mon réalisateur Kade Kyodo, Yem Tassimra Simra, je crois. Bana monde entier parce que biso to kaka na kini te biso to za penza monde entier la bouche autorisée site à Gaillard dans émission oh je crois bon moi na simananga herbe fungolanga pour comprendre que toi na génération petit Jésus donc toi na kati ya Afrique du Sud donc balobi gare centrale te déplacer ka dans na minto na kati Afrique du Sud mais car ndenge to ya rapport na ba recherche to bito que les kabongo te inaperçu il faut to ye babande ko na biso batika Kinshasa ba ya olukanini pour ababenga bombe étranger baya olukanini ah donc merci na ba misien nyonso bon séjour na Kinshasa na vie na awi le longomba donc yende star hein yende likolo quoi via awi le longomba merci vraiment pour na hein clip kitoko na ndengo sengana za figurante en tout cas merci na ba réalisateur ba tutu ba sala clip oyo un grand merci na héritier Wata boss Gogan balobi tembe jamais si la po tembe coli fort moni tembe koli po tembe si la ta
attendez na Afrique du Sud bon boya bana Paris bana Belgique pour tembe jamais coûte ici là donc local ici là un grand merci na boss na et na batutu surtout depuis Cape Town parce que attends katia Jobourg mais to kita Cape Town pour kana bokasité il y a héritier wata donc na batutu balinga papa chéri l'homme qui a milo donc kokotozana musée Kinzingut musée Kinzingu oh lobelelon parce que tu as qui félicitations à Léopard yango lelo tu na drapeau boé malgré na musique malgré libanda tozo qui tant ya ta match te pour toi aller na donc félicitations à Léopard parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein, chanceux Mbemba de midi, Yangamoko, mon capo, Youssouf Moulumbu capo, merci pour na absence dans mes cadeaux aux déjà merci capo et Moubel et félicitations, na bosanité. Yo. Non, le bamamno si ma voilà bon comprendre que vraiment tous en a Katia Bot Didier Chombo un grand merci à Henriette Kajinga l'éléphant de la presse Néné avec le ma copine privée personnelle poitrine électrique grâce à la star donc aux ana ba danser à papa wemba je crois boyebi ba fioti boyebi ba nyonyo bangos ko ba parmi ba nyonyo na habité balongwe viva papa mba kufi on ba ina bango ko bata ma to depuis papa mba kina bomo bango de balongwa ki viva bossa nini don olinga to solo na bino bo découvrir ba eloko nini ele kana na kati Afrique du Sud na biki bo mwenga bo yo sepe la famille na mo famille mokonzi mais nazo zonga nanu et pas DJ pour atokouti les DJ les plus doux de l'Afrique du Sud les DJ les plus simples donc ba mambu koto on dirait anglais boyo comme musée niveau zolo anglais non benga bango mais non linga avant balo babango ba oya avant balo baba oche la biso 100 ba la baronne au Muscadara au Monterbe donc nabi ke besoin vraiment ya se plander to ben na musana biso musana biso ya ko simba micro nde bon pe musala ya madame nanga Christelle Mwabilu ezaka ko vanda na bureau ndenge bongo pe Monterbe na Muscador musana bango ezako bina et ba chancel mbe musana bango ezabale ba neni ya kilokilo musana bango eza conseil ko vandi samaele et donc namtu ana musala na e donc je crois na banda na Muscador bonjour. Bonjour. Bonne santé, bon boulot. Santé bien, boulot fait bien. Et Muscador boulot est bien ni papa mba kufa. Boulot ezali. Papa tika so boulot na njoto. Moi boulot to salité. Donc boulot vraiment ezali. Voilà boulot vraiment ezali to que ba yo paiement ya papa mba sali combien d'années? Na sali 16 ans paiement ya papa. 16 ans. C'est que ça chose cause en âge né. Ngai na 27 ans. Yo bandi pe viva bo mwana na bandi bo mwana bazwi biso na molokai na kanda a 46 42 na molokai bayambi biso wana bo maître bola bayambi biso palambio lambio donc na lopango apa bayamba biso vraiment bayamba bino vraiment mais okyo yebisa biso kozala na bino na kati ya viva la muzika bobeti album combien pour 16 ans ils a djebele yo koute Anya bango nyonso ba fioti nyonso Anya Star Chili Mulanga Patricia Muswamba Bibiche Monjani Blandine donc bango tout na koute bango na ba yoyo bango tout na koute bango na bijou mwanga na koute bango ce koute bon yo bini combien d'albums bon banda 2000 na bini vongo album nyonso banda alain ti lelo nde totikali na ba chapeau na biso boye donc tozala ikaka. Voilà, merci beaucoup Anezaki Muscador to lobisape ntobem qui après tozong la Muscador nabi ya ezo ça a vraiment plaisir dans mon réalisateur qui de tobe bonjour boni santé boni boulot. Santé bien mokondi boulot pe kitoko. Boulot ezaki to ndeni viva na kini bino na Afrique du Sud yo bi boulot kitoko. Boulot ezaka bien pour anini. Tozala de na njoto o lambia na lambia format biso. Tozala de na njoto place tout okendara mamna se simba kaka. Mo boulot to bira na viva. To na viva les papas zaka vivant to senga ka nzela. To ye cop mo na Swaziland na ndepe matanga papa écouter la biso na Cape Town. yango toza tosi sana contrat biso pe tozonga mouvement biso vivre la musique mais na mouvement ngo elekana na nde nini tobe tozongelo pe nano yo sali combien d'années na viva 17 ans. Oh Muscador aya kutio aya kutangai parce que banyanya tu aya kutangai na kota liboso na bango après ya kia kota liboso ndeni na me makio yepo saka ndenga sala ko kimanda ko kyota ba concert ba kombe ba mo journaliste nga ma père na nga makenda rapo azaki camarade ya papa amima ngati na moloka to sala pe mission ndenga ya ka otika nga na papa ndenga zwanga na nde na banda musala
Ah, donc yo bien yo za famille ndé ba autorisé. Oui, famille ba autorisé ngataka papa ya otika yo. C'est makamno to ezala vraiment aligné quoi. Vraiment tu es à la lignée mais n'habité contrat au bino aussi en Afrique du Sud. Nzonzingi kaka. Beaucoup mo yemba po bino ba danseuse beaucoup maka boy. Danseuse ayemba mbiti to surtout comme chanteuse prévanée. Ndeko na solo la kadoga tika biso que son âme repose un peu. Abanda danseuse akoma lelo chanteuse tina ndenga yo kufa. Sœur na biso Sandraline na ba beauté danseuse akomi chanteuse. Cuisse de poulet danseuse akomi chanteuse. Non bozo bota kaka bozo bimaya yoyo pe ndenge moko akoma koyemba siko na bite bino pe nzonzingo na studio te biso contrat biso to na mouvement et pas petit Jésus et mon moni ba matos et ça to travail awa do ya yamba ki biso ti nande to longwa Cape Town ezaye nde mutu abenga to ya ka to vanda mouvement na etarara Petia beaucoup ayamba biso kitoko apesa biso place olala ya bien donc awa to dépenser na biso te nyon seza na maboko nae na manager biso tout son de holo bango nde mbaya simba biso ba petite na bango voilà bango nde mbasimba bino ba petite na bango Mexico na ebité papa wembaza esu na bomo ite Muscador bolo bakebino bwakaka na viva borosuka ndenge nini na ba Benedict borosuka ndenge nini poto monaki bato bakendaki timboka ba mama Amazon bakumba ende Benedict président aza lisusu te na mouvement rapport bopie pa na pom na mtebe ke so basalinga bino benga na papa et non que po papa mtoza décision po papa ba ke moi je n'aime pas ça. Tozali tona ba chef na biso chef d'orchestre na biso to chef la kanda na ndenga Congo bambote belé ouais mouvement na biso tozali vraiment attaque papa zate mais toza toujours en fait fils à papa on za na Paris et bien on ba vient na biso on ba vient na biso na ndenga Paris ba trésor ngando ba vient na biso trésor ngando papa si comme on fils à papa et bisanga boy po na image ngalinga ko ba avec preuve Blaise Mboko fils à papa aloba na bila baron na Notre-Dame corps à papa na kati église biso na libanda abila baron mo ndevia dae viva ekufi ngamo fils à papa Blaise Mbomo oyebi nde na ndoza na papa na longwati ba poto na ya mariage à papa fitele biso ba billet na sala boy mais nenge vive ekufi mtoza na souci viva koleka papa zati nenge papa mba kufi viva ekufi te vive ekufi te po papa mo abenga biso ba leader donc yo ko contredire Blaise te vive kufite parce que ba Dieu noir bazawa na ba archange bazana ba ya bendo ba pompom yake ba vient sur ba Scotty monama ba Guilhem Adova en tout cas vive zali vive vraiment zali ba wadire fumu ba mbote belé na bi ke boze belé ba bo en vida mouvement zali mouvement beza en forme ba la cadette tout ba petit so ba Bénédicte ba zali donc mouvement zali ba Dora ba Maria ba Jolie et sika boza ba mbote belé ba Angèle Pelouse baza vraiment vive zali vive kufite voilà vive zali attends quand Afrique du Sud mon tombé dans que parce que vie privée na yo fiancé marié maman bana combien pour nabi que et ça plaisir na batons bon absolu depuis monde entier la bouche autorisée vient dans Zidane fait cool à Congo disent vient dans de la nation papa mbana donc na clé boa balobi ya onde original clé boa donc nabi que ça plaisir na grâce de surtout que na chanson le mbemba de midi balobi la midi filé donc master ballon na macolone et à le quoi et maka ponanga Youssouf Mulumbu Junior Kabananga Okosha Mobele Mama Bankombe bébé Moko bébé Lovely bébé j'aime beaucoup on a mal Lissou Romati papa mba dem taper ça combo na Lovely bébé Tesia voilà bana grand frère nanga c'est pas marié marié t'es voilà marié t'es kana bébé no Moko mais nanga Moko nga sa mambo bala mais na taleka libala kaka ete abete na continuer na msa na ngai après na tal bala sima voilà benga ka bala mateke libala kaka liso azali o malandela nga longwa kuna longwa badia ding tinde na za alandela nga pe na landela ki wana ya motema sido yo yebi. Ok. Dans l'histoire ce qu'on a accueilli parce qu'on a appelé ça pour ça qui danser. Idole non danser au yobando c'est pelanière au monde bino bitete nga pef non malwa ya yo. Ntapesa nga magu ya robina vraiment Anya Star pour hier matozaki together.
together vraiment. Et puis na ba danse là to yakokota sika ando la ksanga pe mingi ba danse là to yakokota to kuta bango ando la ksanga ba danse mi anya star siko za na bébé na ba bisou à trop. Problème tanda la kso ba danse mingi mais ko to kiko yeba ndenge Didier Chungu mutazui bino ache bino en tout cas non signaler bino bana monde entier na yaki boye ma yaki na bokasité ya DK. Donc Dieu donné Congolo yé mutu alongoli biso Kinshasa na ba saper to pour événement e koza awa na Afrique du Sud Mexico yo ya chepe biso hôtel na ye mais petit Jésus Didier bi non la baronne na 4 Afrique du Sud yo koza kuna te yo fozala awa ba chambre za awa parce que ba sœur na ba biso nga bango bango ba zalaka Dieu chou pesa ba chambre ko lia na bango ma mutu na ebite po to linga pe mambolo balo ba boete tam su ba ko sabiso est-ce que tembe atako to moni tembe si la te bisonde bato tembe mona mako école Jésus petit Jésus la main de l'Éternel vraiment mais ne bon petit Jésus bébé qui à peine Afrique petite ba prêtre baza ba balipasa ba mbongo ba blaze Escalati, ba vient de Eric Tela, bazali, ba honorable Joe Alengi, ba président Bali, en tout cas ba Charles Tite ya mufinuka Jobu pe bazali. Ba King. Donc, on va pangi sabino tesko takande, ponga mo isanga de vertige ba sanga ka bokie bozongi be, siko bino boyo vanda bo mo teke ba boss ne bazé belé ba boss pe ba rara na mo ki boss na bango. Ce que bota ki ba petit ba petit Jésus et ça rendrait et diminuer bino pe moi ba marché moi mta bambonga eta kabele za te pe ka ayo akuna kadia te wa makambo ana aizala te bango tu pale na bango ngoyo pale na bango mangoyo soki to sisi to koti boîte to dumi na bango bayibi ke ya ba petite na bango bazali na tongo fo bala muka bien moi pakola miezanga te na bango tout vraiment auto tangi ba kombo na bango. Voilà, merci beaucoup. Je crois que to kende siko to mon na pêche moi soki réellement bazalara to ba kota na bango mabala bengi kabako sabiso par rapport à micro. Donc merci na na batutu balinganga mingi Henriette ka jinga l'éléphant de la presse moté Marine Makonde les Diogo. Donc merci surtout que na chef nanga 33 Chutenge Tony Coco mon réalisateur Kyo de na santé ba caméraman tout ya RTG parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne madame nanga événement et lo que memi biso apo biso to tambola na bit musala et ate que mon bal mo skangise le mbonga billet oye touro kanga photo la qui c'était Moussala y entre tambola toujours caméra micro donc tozana zible o azasiko représenta pour voyer tozaki na libanda magdo o sentir bana koto yo et ate ke ba congolais ba ya koto te bana koto nde ba benge Papa ve church ce qu'on a nenga linga la basangisi en anglais côté français faut que tonalité na tellement na baba la libanda magdo na désert na beli mutu. Papa Vechach, bonjour. Allô, Karim Mokonzi, bonjour. Yo yebito yo gakiti. Yango kombo ga ifetika la Papa Versas. Bizaleli nango déjà ngo poto na ba consigne. Ozo mona iti Papa Versas. Oeza ya nini ya été quoi. Pona moi biso climat ya la raboué. Ya collection 2016. Yango mona yeke na respecta ngo ba benga Papa Versas. Représentant Koto. Des Blaisons Mundila, les mannequins de Djobour, yeyo. Des Blaisons Mundila, ozo banga, te po moni équipe ezo kita, o eza léopard équipe biso na ndenga kinto chaka mutema, so eza bitumba ya bana kin, be équipe amike eza ne bunda, mais c'est comme mangamba drapeau ndo moni drapeau bimi boy na lati boy. Totindra léopard. Herbino bondi mi pe affrontement na bo banga te po ba valise yeah. Te to banga ndeni, ba valise déjà à la rapé koto yoti. To wi ke ba master na pe ba beta Baganya na Paris normal. N'est pas des Blaisons Koto. Moni un bon sapeur. Il faut avoir la preuve mon copé où est tangible. Vous comprenez? Mon etinga des Blaisons boy. Le loso baki fouillé. Na ministère à culture nyonso ya pays francophone et alliance française où est salamaki awa. Bako retrouver que des Blaisons à dans journal la première page na ambassadeur. Vous comprenez? N'est pas ba massa bakinda. Ba beta ba côté kuna ba yi. C'est que tant autant à Léopard, bah ya ou asiko poto ça l'équipe. Mais il faut te bête en anana nous prenons des zalara. Biso ba solo bilambe à la rabongo. C'est que tant oyo ka ke Léopard akuna c'est ba massa ba obeta. Tant oyo ka ke côté to zela bango c'est que to beta ka. C'est que faut to ça l'équipe wana et même biso to kende. Pour deux ka mutu à organiser ce qu'on va makambo.
comprendre yo mo monaka jour on ba milimo ndenge ezalaka yo bitu wana ba démarche belé ba pièce pe musu yana robata mapoke bima o comprendre kindingo aza wana akoyebaka ndenge tosolola koto o comprendre boye tosolola meta tokoma kuna bilamba nde siko nde moto esolola wana nde ntango bino moko nde bokoyeba balance ya capacité bajoueur nini oyo deka mpenza production akozwa mpo basélectionne babeta tour na Kenya, babeta tour na Japon, babeta tour na États-Unis, babeta tour na Paris, babeta tour na Kini. Voilà, merci Zible. To kabwana yo parce que naebi ke eza pe makambo ko inda po bato ba gagner entre ba saper en Afrique sito Léopard ba onde sko ba bando kende ba tourner. Merci en tout cas na papa die donné Congolo. O ache ba moyen G o penza sali makambutu pour makambo sko to kabwana. Pona kabwana nga kasi na oze la question na yo oyo tuninga na ke ba saper awa na saper kuna o ba robeta na ba joueur o ba mona ke ba saper oyo baza capable o baza na force o ba impeccable bango ne mutu ba osala choix même bango mo ba musée bazana ba master mais ba yebi ke oyo aza penda na équilibre makambo oyo ti siko tozo lukande siko oyo to couvrir que tu dis que oh noko ce que tu ça l'équipe oh ok le ko la bango banda idéologie il y a Léopard ce que tu dis ça la Léopard pèse à la international tant que c'est un match betama il faut tout sangana na bango. Merci beaucoup. Na makasa deka mingi na lobeate na pesi mbote na British de Mukoko grand prêtre mère Hélène na pesi mbote na ba presse na biso awa. Si tout le monde en profite pour que ça mbote na merci na presse Afrique du Sud au niveau bayamba kinga e o ezaba nyongo ba ko tsana kini to akina bibish plasma to akina queen na bossa ni pete suba comédienne na biso pe koto américain dom salé salama Kasangoti moi na silisa boye penda ezate na biki ba masolo ezebele na pesi mbote na 4 saisons BBC de Djobour na pesi mbote na salon BBC de Djobour hein bomo na ba kabelo bedo boye ba que BBC de Djobour donc boye ba que to akipe na ba maman international ebi maman international a solo laki norai ke no ma solo côté kuna bo bete ma solo normal sans oublier héritier wata on comprendre o siko aza président ya basapera awa dona ndenga mukiete mais mingi gauche et ba na droite ité surtout sola ina mokonzi to ranger pena mamba base awa mona moi signe et ya kaka mais yo pe fo bulara biso pe to bulara yo t'inquiète nga za déjà on a merci beaucoup on est qui vraiment zible et papa chéri ayo ango mama Wivine na yebi ke binonde mutu bo sala ba masolo poza la même tunde asali be fort na minute tozomona ezali deka production sans oublier toza na place ya Didier Chombo pour comprendre Génération Petit Jésus bon on a des anas sans oublier Big Manager pour comprendre tout ça de holo yo ebi wana penda terrain bana matonge Petit Jésus obina longwa place na zaki na yawa te ya solo la ka o kasi lelo ponga penda baba ye banga lisusu bien kasi na lia bambongo awati ka place ngota ba mona ba TV veneme salama awati merci beaucoup ngane munana sentir na minute eza shinga so ka ba master na ba kindingu yeyo bazo yo ka kombo kasi ba yo kanani oh ba yo ka déblaisante voilà merci beaucoup mon yo ka kombo o ka na yo ara de kombo na yo kekeko na yo ka kindingu ba kombo musoro yo ka ngwana na kati ya sap mais eza forte eza forte na kati ya presse ba kombo eza mo sentir pesete so ba tia na balance elenga wana ezalaki zible donc asko toza na musée kindingu oyo sikoyo eza mpenza bosentir ke toyai so na plate RTG ya te tooleka na biso na RTG na gare centrale madame Christelle Mwabilu mais asko na ndenge papa Puisse Mwabilu mbota toi Kiodo toujours fidèle pourquoi pas venanga toi titenge et puis que vieux tonton titenga sepeli po bino bolaka ke bobito rome macarino yo enfin amour balobi ekana kata Jubek baninga no ba journaliste basi la queen tala bébé fait plaisir mais ma chérie totally beauté je marque même les mots pourquoi pas na yemogo Bido Chombo Petit Jésus makambo asali na mboko oyo po bluza na tumbaki lobi alobi afutango Karine Mokonzi biso to yaka mboka etake ba missionnaire de la SAP to ye awa to sala équipe
mais olobe faut telema tomoni mpe isusu boye baba ebimi bajipe muzaka sapango bilamba kilo ebele boye na nzoto biso tolata baloba histoire romain histoire romain ocomprendre yango te fo fanda fo tala nkale donc tala jipo Marie Misambo ava kufa yes toyo talaka oza baya Rihanna nana bayama moto inutile kolobela bakutiriye mpe baza bacollege mingi ka événement eza na jobu na makolo kasi oyo eza baalligator le croco qui mange croco ça veut dire mundolo asala sapato abela maboko bana kini ndenge kaka nayebisaka bino biso todefendaka pays partout na monde toye awa kosala échange culturel tosélectionne déjà totala nani azobeta tosala équipe totambola partout na monde projet noku na miniti oyo naloba ya ngole boss musa koto ozali bambota to machine ya mbongo Eric Etela talaka Olivier Kande 25 ans de métier donc Yves Lolande bokonza baplay oyebi makambo oyo lobi toyaki na base na biso wana kutuni oyo toyaki na bayaya base matonge na Times Square base ya Al-Qaïda biso tout base ya Al-Qaïda kota bakombatan wana kutu passage obligé il faut tokende biso kendeke partout mais kote toutaki na base wana ya Peace Square na ya bakombatan bayokana te bayokanaka ezala nango kaka respect mutuel bakosa te bayokana na bango baka bamaster eza kaka nga mpe na yo tokoza bamaster so tozosala likambo moko bo toyokana te esimba te bayokanaka na bango. Merci beaucoup. Karine Mokonzi, sorry. Oh? Ouais. Ok, nanga boy en anglais. Yes. Oh? Toza together. Ouais, bah toza together. Oh? Sorry, Muzeki Ndingu, sorry. Mikolo babi welcome. Ndega baya balobaki English faut kota na utaki Paris na kotisaki moi 2 mois français. Siko na ye na mboka anglophone. Yawana bisi bana kini sorry. Donc together toza bomoko na zoya kini toye a pona ko bunda no na mama forme po makamba bilamba ezaka na agité. Eza ya tele kite lata ndeko lekanga. Eza la bien eza fierité mboka. Ba jeune congolais toyebani partout dans le monde tolataka danger pays mo teleki biso na makamba olata na monde entier po tangu forme bandaka na Genèse 3 verset 21 côté Nzambe ya boyaki on la français ba Dieu n'a jamais voulu voir la nudité de l'homme après le péché d'Adam. Parce que Dieu a créé c'est que Nzamba boya ko mona mutakala ya mutu après lisumu ya Adam yango ba muze ba lata après Nzambe mtaboya ko mona nzoto ya mutu ko mona mutu mutakala te parce que il a créé l'homme à son image tala ko créer mutu na image na yo o mona suka tambola bongo elo ba grâce grâce au talaka na image ya Karine Mokonzi grâce tembo donc il ba mona Karine Mokonzi ba mona grâce image na yo ozo comprendre blague te Karine Mokonzi makamba bilamba ko zango ba jeter na yebi soki yo za presse ya ba musicien mais ça peut presse ba saper oh biso to ba tutu gare centrale là eza ba tutu les micro simi ba micro tu na kini tala bo changer la bino ba jour to Karine Mokonzi gaz ya nyama na jobu marque do pamba voilà. Together Muzeki Ndingu sorry siko Muzeki Ndingu nabi yo sikoyo eza frontman ba ekeko bazawa pi ba madeso abana babi boya leader yo komina bango bongo do leader aye na ye a coopérer bango batika leader yo bunda bitumbo yo moko avant na longoli chapeau na bokasité ya grand prêtre boss Dieu donné Congolo, Deka Travel, ba Mama Ida, ba Chéri Brenda, ba Maître Olivier, Nama Salanga Joël, Deka Travel Mobimba, équipe comme vendredi. Au mona ba Kidoda, ba Wivin Moleka ba soutenir, au mona ba Ekeko, Akangamaka, au mona ba Dada Weston, au mona ba Jograda, ba Biboya, ba Madeso Bana. Karine Mokonzi biso toye a pona ko soigner. Ma beleza équipe mabe. Yo mo moni tout ça là écoute événement mais on a regardé et pesaki lo yenge et senga ko soigner po ba kolo mabele ba sali mboka la mboka ba continuer ba on comprend nango to soigner na ba combattant to soigner na ba na matonge to soigner na ba yanke tout ba mettre bouche ba mettre race donc base c'est normal na minute on est no yebisa bango équipe so kita
tosala affrontement à part affrontement toyembela si hommage à Papa Wemba un musicien saper musicien te biso toa déjà biso tosala ba musicien non moi vocal pe kai tozata na idée musée créer atanze moi Papa Wemba kato konsiko po tozada na idée ndenge muza koyembela na studio oh Papa Chéri Kindoki yebisanga yeba mokili ezali lokola likelemba wowo kaini mokonzi nga to na bando yemba beba oyo yiba ba parole mabomba njembo sebele bana studio bamizika buzo bamizika na kini yo yebi kaka à part des jeunes wana puis Papa Chéri na aventure des jeunes ouais yebisanga ko bo yebi des jeunes ngote ba masala ngai na bwaka bangote yebisanga na lito iloko yo bwaka bangote nayebi te loba na ngai te muse tenga te sori kutu te oloba mpo oyo ya gare centrale de jeune banani mpo oambrie biso bajeune baebele esko de oyo poni ba o muse kindingi nga nayebi te il faut bato oyo baotala biso te nde wana bosole mam na bino ok à part Papa Chéri to akaka na hérité watana begoga na faire rigola ba vite oloba tete obombi menga lobi na kaka ben oui po bino bobo loba oh yango des jeunes wana aka ngasko na tangi des jeunes wana c'est hérité watana faire rigola bo bango ba bi ba tanga tenga tangi nanga sorry muze nana sorry inaventionne des jeunes sorry muze kindinga sorry bon comprendre que les ambiances à gare centrale donc ils ont le droit à maboke le quoi à tournage à clip donc bon comprendre que toi on a basta en tout cas ça a eu ce plaisir muze kindinga toza a vraiment pour te couvrir événement on a tout le monde a basta perdre on a vu que c'est plaisir na madame nangai Christelle Mwabilu la dame du cœur Christelle Mwabilu babi mutemo za nango pona Karine Mokonzi mama komela ba mutema mona ba wivin moleka ba mutema mo hein Ariette Kajinga moi sa taille donc blague te Karine Mokonzi mama bilamba nena lobaka vome obokola mwana SS vome osala bilanga koko masaper attention les conséquences sont réelles vous risquez de mourir pauvre dans votre vie à cause de cette religion. Famille ini yo ba mengo pendoki na mama bilamba. Lata na yo couvrir corps. Bo if lolanda yo bi makambu oyo British mukoko. Voilà, merci beaucoup Kande Muzeki Ndinga bilata na lata moi ketch no lata kola no ndenga na lata moi polo na ko mekate oyo jerte onunité parce que c'est une religion. Religion va apprendre à rabattre. Voilà, merci Nazongelio Kyodo. Merci beaucoup Kyodo Nazongelio, vraiment pour tous les candidates sous play. Merci beaucoup Kyodo, merci beaucoup chef Nanga 33 Chitenge. Donc merci beaucoup à madame Nanga Christelle Mwabilu, la dame du Caire, et puis na DG Nanga honorable plus Mwabilu. En tout cas, je crois qu'il y a aussi Pelande, bon ba sapeur ba l'équipe mais oza siko bande ko nanga ba confrère nanga ba consort nanga o ba sala musala ya micro o na kati ya Jubek. Donc bana kini ba congolaise ba tikambo kana ba congolais ben ba ya na cadre ka ya boulot qui cherche. Donc bango pe ba bazaki na aéroport ba yamba kinga chaque jour na tambla na bango na zanga na bango yo habité mais bana kini pe ba famille na bango pe ba mona bango. Donc to bandi na Queen bonjour, bonne santé. Bonjour Karine la baronne dans babi on a ti ma belle vraiment na temps normal to leli. To ali vraiment bien, to za na biso koto ndeko bito sala ramusala dans la temps normal to ali bien. Merci. Voilà, moi message na ba famille na kini ba bota la yo mbala mo poto kabona. Oui, na pesi vraiment ba bisou na maman chérie, maman Vindu, na Isabelle papa Kanko, Joël Kanko la pesi na besoin vraiment babi quelqu'un de Angola, vraiment la pesi mbote na besoin de Paris, na besoin de la JP Mukulu, na pesi bosani retira d'héritier. Babi na besoin vraiment na pesi vraiment na JP Mukulu, pour ni makama wata photo de belango malamu te ya. Babi tela kaka mpa simbi masolo, o ba vrai chérie basi babi ke kuna bakarine mokonde basima solo donc côté zali de biso ba bis place matosima solo ya wata na biso moko babi héritier ba bizu na yo donc babi komi tungisa na ote makambo na masolo zali na temps normal ba on se le kango bien ata karine zongi on a monté ça effort na biso a et no komelo o ba ke côté pe biso tozali kapo na osima masolo na vraiment na temps normal merci. Merci beaucoup donc waneza ki Queen to ana bibish plasma bonne santé bonne boulot.
Karine la baronne, temps normal, Tara Yozara Tiamabele. Un grand merci na bato onyo so balandara biso, balobi donc biso est aussi ma solo vraiment na ratia ya Jobura donc nous a posé. Donc d'ici là Karine to bano titre de la Karine ba image de ya Koto Alexandre na RTGA donc Koto sont organisé. Maman Christelle Moabilou la dame du cœur. Maman Christelle Moabilou do bi RTGA pesa na preto ya na ebité non so de jour comme na preto mais to kende donc na preto et pas ba nissé kuna do ba mona pe donc c'est ça retirade vraiment à to préparer au makasi donc héritiers années vraiment posé parce que tous en a bakatanga ba champion belé ba organisé donc ba concert ba norosa là donc Karine la baronne à cause ba image pour Alexandre vraiment na RTGA un grand merci na famille na ngai maman Ngalo la street vraiment na ratia Congo kuna ba bibi so na South Africa tout ça vraiment malamu merci beaucoup balobi Samuel Tabia la ça vraiment na Congo na bi la ngai ba bibi tout kamo passer lolo donc c'est belé ma famille Aïcha Koko donc ça net solo là qui et pourquoi pas Nadine Mouki donc boza vraiment belé donc bisoza vraiment na rata jobu to yambi Karine bino bo monara anytime to za na vraiment timu ko la kokende to côté na avion neto tiki voilà merci beaucoup toza parce qu'on a descendant ici mande fa pembe pas chesu mande fa pembe mais pas vient parce que Didier Masuki boni ya Madame Karine Mokonzi, c'est un Guy Mandala, garçon fraîche à l'être image skill, ça dit que maestro na bango awa. Maza maestro na bango, ça dit que la petite moitié de la badno soit la RTG na master na Jamel. Et à tout temps on a effaci qui est en tout cas ça la fierté na biso na RTGA, dans tout la image c'est bien, la petite moitié na bando tout bon na biso na Congo. Check. Voilà, merci beaucoup. Tous appena consort na biso mususu bonjour, bonne santé, bon boulot. Ya santé normal quand des besoins na boye hein to sipe ko yamba Karine na kata Johannesburg donc ba big ag na batnion so bola na Julie qui casse de double super size ba bi Karine ko na mabele donc Karine ko na mabele ya lo bebele metolo basima to lo ba next poto tan na Benicio bela sala me ba bi to lo bon next na pesi mbote bele na ro dance mengi ya ba patu mengi ba bi l'inforgettable l'inoubliable l'imbosanable hein donc Karine to sola voilà merci beaucoup. Bon comprendre que ils sont vraiment prêts. Sorry tonto pour ta babi que grâce babi grâce graté bo do babi ayo ngona tolé là fort donc babi ni la star notre là fort vraiment to bi que yo fo ya ta mabele o pe konix ba côté le quoi mère no asaye hein ndima na yo so babi Karine donc tout vraiment grâce yo neto zela yo babi DK production babi que ma solo ngo yango yo Karine na ti mabele na benga ko il est derrière sa parole pour l'accomplir oloba qui peut koki sami de DK ma salon c'est normal tous la base sapeur na biso baya to ningsa ba koto vraiment ma quand c'est quand même mais ba biso merci voilà merci beaucoup ingénieur que de mon réalisateur Nazongi Suna.